pourquoi on déstabiliser mon jusqu'à la fini? SPS qui a yo, un Zapolo. On va avec les mams. Aux un faux pasteur, aux pasteur à solo te, zamba lim sarans aux zamba église nos awap. Andi mina yo bazawap. Aux zamba na église on va consacrer yo. Étant pasteur, étant loin de l'Éternel, et zawap. Yem sabiso poto yeba. Oh, ayebi YouTube bien. Ya on a bloqué ba vue. Bon montrer Nicolas ça n'a bloqué ba vue. O quand ba vue ta, yo batu nyonso be ba na ba onka. O ya ba o déstabiliser ba onka o menacer ba vue ba YouTube na mango. Ta la chaîne à gesho. Babé banana audience bien. Aux yeux ya Nicolas Bakata. Ba vue comme ba 1K. Plus loin que notre ya Nicolas Bakata ben ya Nicolas Bakata za kilo. Na peut kilo ya Nicolas Bakata za kilo andeni. Donc, tout le monde a soifé d'argent. Tout le monde a un intérêt personnel. Oh, ton amam, c'est un nyos. Oh, mon amam, c'était. Na chaîne, il y a un tamakas. Soit il joue pas tout le monde, à la tamakas, c'était. À la tamakas, c'était un dernier. Il y a un man, il y a un l'attaka. Pour le cause, elle est ingrat jusqu'à ce point. Plus loin, ok, le béa. Il y a un total, il y a un jeu sur la SBT. Il y a un moment, il y a Thérèse, à un moment donné, à Limoy, il y a SB. Pour il y a un peu de loi. Mais tellement même ça lingara ya no na bolinga sola ba te ko simba te ko bonga te ya no abundela nga so lelo ba tumusu to mona ba comédien musu ba koma na mam ça indifféremment et ça pona papa azaki so abengi mutu na bokeseni so mutu abi caché na ngeza $100 yo repesa ka mutu $50 so aboy total so jeune na SB le roi SB yo comme un mari de nuit à SB o même mari de nuit na keba na banze mona lelo yo si car au bout de sa mams pour bon on est ganga ce pesa solo zo menacer ba vie mams au kosi pour ceux qui ont continué au bout de sa mams ma pas on a so déjà matcha qui mire yeba ke ba mbula ki ça bete makas eko kweye ko chola yo ba no bénéficier no dia sa mams tala mams a jouer na bokesen kuna so ça ka casting au cheye ta ba film no mano so ba 100K donc ozo utiliser mams à tout prix ah moi yo batu nyonso osala ba chaîne obeba na bango kaka pour le koso ambongo leki ya Gabriel aboyaka na raison donc aki kande matinga tina donc tina cerveau donc yo mo ya diviser pour mieux régner batu musu bandoki mam ça sale makambo coach Afrique du Sud a osekisa batu oh mam c'est la comme ko forcer et simba susté ta niveau jalousie ni ne se maté babi artiste s'inspire na makambo zo le kana nature bo ebité bevia ça qui ni majabu comédie pour majabu tezali en plaire parce que baba ni pas ando forcer pour la plupart bo commenter bon za so za ba famille maboma pourquoi bo za mitama be akala lo ba mamba bevia na nga bien et ça la ngani elongo la ngani za pour na bangi bevité so le kamoza aiza so za mabe ngaza lo ba bourik on a te boyebi ke si la leki mais bo sala ba semblant bo ya mabe mais à mon moment fa na kuso ya penza ça va. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure, pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama, yasikeye. Ah, désormais, na Kinshasa, restauré za moko. Boss Blaise Silou, na madame la Sédoise, basalé bino, mo bangé na restaurant, basalé ba Congolais ya diaspora, ba Congolais ya RDC, Kinshasa,
Vous en avez besoin au lia 100% bio. Cuisine congolaise. Kobunga te, kotatabana te, adresse eza se moko. Restaurant La Cédoise. La Cédoise, bozo tunanga, eza wapi, tonton, eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme, ya kitoko. La Cédoise, eza wana, na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Cédoise et Zawana. Plagnon Soza a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Cédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Cédoise bozo mona nga mo nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zaka Kin Marché, Vénus. Dans ce comme cas, on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde restaurant La Cédoise, au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lieu bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lieu au Pema, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Cédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui aura besoin de ça de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de ça la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine na yo, copain na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est dans la Roni Events. Roni Events ezawana pour na bino nyonso. Roni Events ezawana soza na besoin basa bino surprise na mbongo mukie. Ba osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osa bino surprise maintenant zozo ilustrelenga. Bo mona Roni Events ezawana partout. Partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc bazan a 2 adresses. Tous en besoin kende au mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Roni Events ezawana pour la million non so pour nous au Kenya sur place na adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, la meilleure. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Awa nzamina na ebi tusiku shuka kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa namona keza ka lobi tina yo twino sa nini o eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki équipe adresse te ezala ngo likamba mbongo yeboko. ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye na fimbo napesi yo awa
opiso tshungu bato aza fo biso baesuka biso mbongo na nzela kanga mbaka yo temonenga mbongo ya mwasi yo na mamindeko eloko ya bayakasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka osejane ya mami tokei oza na poto oza na besoin de perruque ya kitoko na Belgique na Paris partout ozali Vanessa Airwig tokotia numéro ni wana na se nde nango lo babonde de yango lekisa baperruque wana bomona basorte nyonso baperruque ya kitoko bakupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable okosomba perruque na yo okotia okobima chic okobima ngebungebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et à Pona teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème, yama beaucoup, ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose et allez. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barézi Baza. En tout cas, je suis un peu malade. Grippe et Robetanga. Kosu harmonieux mais la télé maintenant la commune parce que à la fin na fin ba année boye ba maladie pe yaka ba mamabele yaka alors faut tellement toujours na prière parce que biso za ba nzambe sans nzambe mobulu. Merci à Martinez Ossal qui est derrière la caméra, la personne qui assure le son cadrage image, et pourquoi pas dire aussi un grand merci à tous mes partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fikipo et à papa Paul Fikipo, FBT Misala. Je dirais aussi un grand merci à Yannick Ochambagoton, Bossamboka, de comme ton n'existe pas. Coucou également à celle que j'appelle selon mon cœur, Shekina Vumbi, Kitoro Peta et Kitoro Pedola, Mastalanga Star Braza, Boni yo. Coucou également à Madame Destinée Ondongo. Destiné Ondongo babi akabaraka le roi matamana et matamana les a pété ne ma bonne les a pété Destiné Ondongo, big salutations à toi et je pense également à Madame Alima Kamara mère boss, grande sœur propre, et à Madame Rokia Kamara l'AVC de papa Murphy. Gros bisous à vous, à toute la grande famille Kamara, et pourquoi pas dire un grand merci encore une fois de plus à Gaël le fond de ménage, Rizran la merveille, il y a Willy Mouchen, il est le véritable code mondial. Il y a Willy Claude Jaman à Londres. Coucou également à toi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Donc, Bobo Kaba télécommande, vous savez, le Zabakouk, votre tonton est là. Vous voyez que analyse face à la caméra, Tony Atarango Kitoko, bon match, ça va vu, bon mon pépé, le Zabakouk, bon temps, un peu émission est belé, bon s'abonner, est belé. Bochaka jamais belé, bochaka commentaire belé. Et ça une façon de soutenir Bissot. Ce beau ça a beau été m'a plein. Bato belé au balingara bisoté, au balingara mamsté, au ba comme ça Bissot peut benemi na bango poto soutenir mams. Ba ya rodonké makambo pa na Bissot. Pas mon chaîne na Bissot ça a toujours likolo. Tout à l'heure ba 20, ba 30, ba 40, ba 50 cas ya émission. Nde bosala pe pona film botala rapé émission bongo mabeza to ba ndeko na bino surtout nga tonton na bino to ko ba ndotala mataka ba 10 000 vues ba 15 000 ba 20 000 vues peut-être dans mois passé. Non, s'il vous plaît les Zabakouk, tout ça mon pépé motivation on a bon donc ba chaîne ba soutenir rapé mams
Parce que 5 ans, ils ont ma bé. Ah, bon, t'as les belés, bon, partager belé, ça là que. Moutoutou a la facilité, a un message pour aller communiquer. 5 ans, tu as ma solo et belé. Ce qui nous a embêté, mais même ça a une année, est-ce lié Koufi? Zapolo, nani, bundissez pas, comédien, bundissez pas, oh, ce qui est le Chima, ce qui est Jean-Paul, ce qui est nani. Mais t'as ma moi dans Zambé à solo. Au Bible lobby, 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, et tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Le Zabakouk Tolamka, 5 ans, il y a SP Babi Tombola Star na yo. Batebele Bozo Tuna. Tonton Toro Tombola Star, Nengeni, Tozo et Bate, Toro Banda Wapi, Toro Suka Wapi. Bon, les lots nous ont expliqué des détails. Bozo papier na bic. Papier na bic, boye basiko, Nengeni, Toro Tombola Star na biso. Parce que biso mon peu presse. Tu retombes la paix star na biso nous sommes tous sangani pour nous retomber la paix mams nde ba fan ba bakouk ba opesa de biso peut opesa opération tombola star na bino tombola mams na France ba tu non sur la France botina na PayPal okotina na PayPal okotina na kanzablessing@gmail.com na PayPal wana otina mbongo kuna na kanzablessing@gmail.com numéro okobenga kuna eza plus 33 76 86 42 240 plus 33 76 86 42 240 wana pona bato ya France. PayPal les a kanzablessing@gmail.com. On a PayPal, il y a en France. Je crois France, Belgique, hein? Borotina wana. Donc, il y a aux États-Unis. On y a la PayPal, les États-Unis. Borotinda, na combo oyo. Pamela Azevodo, ça 1985@gmail.com. Je répète, Pamela Azevodo 1985@gmail.com. So boni bobenga na plus 1 85 97 85 67 67. Je répète, plus 1 85 97 85 67 67. So bobengi kuna botini na PayPal. Toye pona batu ya Angola, batu bele bobenga biso. Biso batu Angola, tokosala ndenge nini? Batu ya Angola bokotinda epa ya mama Karine Matondo. Numéro na ye eza plus 244 92 39 15 580 plus 244 92 39 15 580. Voilà pour la bato Angola, numéro ya mama Karine Matondo ya ngona bobenga. Toye pa ya bato Canada. Ngala na Canada, na rotina mbongo ndeni bato Canada bo rotina na PayPal ya mama Nadine Miss 024@gmail.com. Nadine Miss 024@gmail.com. Numéro ya maman Nadine Miss ya Canada is a plus 1 438 934
3661. Je répète, plus 1 438 934 3661. Voilà pour la bateau Canada. Bateau Congo Brazzaville. Ngala zande ko bino ya Congo Brazzaville. Na lingara mams. Les abakou qui sont à Brazza. Botina soit na Western, soit na Manigram, soit na Ria. Na kombo ya Jilindaya. Mama Jilindaya. Ça on a pour la réceptionner. Mbongo ya bato Kinshasa. Na ya bato ya Brazzaville. Bato Kinshasa. MPSA. ESA. Plus 243. 82. 27. 08. 973. 82. 27. 08 973 et Robimsa Kombo ya Raissa. Toye koto et pas Maman Jilindaya. Maman Jilindaya yaza na RTL Money. RTL Money ya Maman Jilindaya yaza plus 243 99 97 20 193. Plus 243 99 97 20 193. Orange Money ESA plus 243 89 73 19 96 7. J'espère que vous avez un stylo, vous avez la peine bien. Vous avez comment? Batu ya Afrique du Sud, Maman International Azawana. Bogoti na Mamuna. Western, na Manigram, na Ria. Rapport Ekokoma, Erozoti na Bongo, Osali capture au Tinzi. Voilà. Bateau pe bazaranet na ba contact na biso direct par exemple Atali Boyabi net madame Rokia, ba madame Ali Makamara, ba maman Bizi Mondele, maman présidente de Force Tranquille. Aïe. Au moins ba bien ate biso toti na ka pa ba rési. Au commissaire, ils ont problème ti. Muto pas mon rotina oh tonton, na ba numéro na comprendre pas na ko le bien. Toi pas maman de ti dembo. Hein maman de ti dembo, oh tonton na ti na pas na au commissaire, na obenga maman Jilindaya na au commissaire. Donc voilà. Merci beaucoup Wanaja, na pas si moi détail. Il y a quelques numéros na ba référence pour te belé bon do baté tonton mon star na biso nini. Tonton, qu'est-ce qu'il faut, comment on doit faire. Je vous ai expliqué, si vous comprenez, aux autres la vidéo, dans la ciment, au recomprendre, aux juste, l'onabik, au tangi, au yoki, au komi, bablo, on son à l'obi. Tous les gens que moi, si ma ou batbazo, mon abon, analyse, ma rambandeko, Jean-Paul, grâce à la mams. C'est décevant pour la bassale en Zambé. Soi-disant homme de Dieu. Si la ignorante qu'elle était, la pauvre dame, a refoutu mbongo, yozo kate sous mbongo. N'a pas revenu au SPA dans le côté ça. Et puis, comment on peut sa loi, ou écarter ba Michou, ba Naomi, ba longa, po tchara ba naona, ba dasa, ba nan, po comme ça, SPA le quoi ya bango. SPA ça yo, hein, Zapolo. SPA Zaki ya yo. Pourquoi on déstabiliser Moutou jusqu'à la fin? SPA font la chaîne Ayeba même pas que YouTube Studio existe. Moi je me rappelle. Cette rôle va faire barobé banandambo peut-être le lo ba vu peut ba mams le lo ba sou bien pété ba Jean-Paul peut y opposer en quartier. Parce que ben vu que tu as un c'est pas le comportement de Jean-Paul Wanata. Agent consciente. Ben viens à l'auban dans un restaurant au Fantoli ah na tout nico aussi là. Na ici au fond de chaîne nani comment on appelle aux autres la mbongo na yo ndenge nini. Mams ignorante elle était à yebiku makambo YouTube bien te on dirait répondre à ça peut bien yebité nyon sera mto gérer Jean-Paul. Ben viens jamais.
bon moi on est dans la facilité seul comme ça bon ouais à la base ben via zané munguna na biso te ba tu ne va rendre comparer problème la biso zara qui aye baki même ça a talent plus que yé même ça a ba fanatique plus que yé même ça a carrière élevée plus que yé yango wana à la base ça a ennemi na biso te un peu concurrente directe ya mamsté on dirait yé à courant voilà vous comprenez hein vous comprenez on a RDC qui ça courir comme un soka donc équayé vous comprenez même ça concurrente il y a ni Bellard ni Batunion ça va comparer naï mais la pauvre dame elle ça ben vient ça même ça il faut faire YouTube studio et pas na yo moko faut bando mona mbongo na ndenge nini ezoleka ndenge nini ezomata ndenge nini ezobouger ba mouvement nyonso toyebite même ça va appeler ça Jean-Paul en conférence makasi so pas que na retourna ye so pe ni so Jean-Paul parle loba toyeba peti yango on va ko aveugle même oza un faux pasteur oza pasteur à solo te nzamba lim ça so za église no za wapi imina yo baza wapi bandimi na yo baza wapi lobela bisona osama na église on va consacrer yo étant pasteur étant loin de l'Éternel et ça wapi yem sa biso poto yeba pour un homme de Dieu a rosa marambo oyo salate ata pasteur de la force saboité yo comment ça fait o collaborer na mutu ba futa reço 25% ya mbongo nyonso admettons même ça sali $10,000 25% d'accord mais 10% ya $10,000 ils ont $1,000 20% $2,000 25% quoi $2,500 hein ya mbongo quand même ça gagnac na estimé qu'à 10,000 donc ça va ça gagner $100,000 yo zaki na $25,000 na musani yo bando sala batu mususu oh ayebi YouTube bien yango na omona a bloquer ba vue bo moteur mikolo zo sana ta bloquer ba vue ya SBO tom to bloquer ngo nzambe aza nzambe ya lola so yo yebi YouTube bien eza pe na nzambe ya lola o ye moko kolo YouTube kolo mokili ayebi yango bien. Tu as oublié cette fenêtre. Vous allez comprendre. Au quand on vu yo batu nyonso be bana ba onkaka o babe o déstabiliser ba onka o menacer ba via ba YouTube na bango. Ta la chaîne à Gesho. Babe bana on audience bien. Ozu ya Nicole Bakata. Ba vie comme ba 1K. Plus loin que notre ya Nicole Bakata benga ya Nicole Bakata za kilo. Na peut kilo ngo ya Nicole Bakata za kilo andeni. Kilo oyo monela ya Nicole na habite za kilo andenge nini. Dites-moi. Donc tout le monde est assoiffé d'argent. Ou tout le monde a un intérêt personnel. Yo t'as l'intérêt na yo. SBI a passé toute sa jeunesse dans le salon de théâtre. Et il était temps. Ouais. Il était temps à bénéficier dans le salon na ye. Aliambo na ya théâtre en fouta na bangote. Mais le lot plateforme moko ye ezo sur bangote moi quelques revenus à s'en sortir. Otonga mam sanenios. Oh mon mamste. Na chaîne e kanda la ta makasi. So ayo jouer pa batu mususu ala ta makasi te. Ala ta makasi te ndeni eza bilamba na emoko ka ba bilamba na lataka. Pour le cause elle est ingrat jusqu'à ce point. Ya on bando remarquer film oh abobo muso ale so yo abobo. Ba pesa so $6,000 mobimba pour ça la film wana. Atondi sabana ne nyoso ya bokeseni. Film na to mona ni Naomi ni ba Alicias ni ba Michou. Na ndako na bango ba comme le croix ba paya. Plus loin OK le ba ya na totala ya ba no jouer sur na SBT. Yo ba no mona ya Thérèse à un moment donné à limoy pe na SB. Pour ni ya zo pesa net ba loi. Mais tellement même ça lingara ya no na bolingo so la ba te ko simba te ko bonga te ya no abundela nga.
so lelo bato mosusu tomona bacomédien mosusu bakóma na mamsa indifféremment eza mpona papa oyo azalaki so abengi motu na bokeseni so motu abi caché nango ezalaka $100 yo ngo opesa kaka motu $50 so aboyi tokotala soka ojeu na SB lokwa SB yango yo koma mari de nuit ya SB okoma mari de nuit na ye keba na banzembo na lelo yo tala siko lelo yo nde makambo ebimi kobundisa moninga kobundisa etwala moninga vie eza ba surprise pour preuve okenda oposte baketoketo nyonso na page ya mams na kimia nde tokolonga boye okomisa chano na lokwa ya yo bato mosusu tonton bomoni te ye eza polo ayebi youtube tana komo menase bavie ya mams bomoni te bavie ya mams ezokita mpo na ye yokita te ye te moto asimi kla ya youtube bomoni te la chef de simba enzuzi etalami bongo ye moto atalisi yango les abakouk réveillez-vous mams aza bakombe ebele un film ezokota opération bootala bopartage ya yebi youtube koleka bato nyonso te bo batresi mbelenga belenge ya congo ayebi youtube babiso nyonso totanga youtube tokoma oyeba youtube baansuzo bayebi mpe youtube francimi ya temo ya canada ayebi internet ayebi youtube baherman kasongo bayebi youtube naliki lelo ere oyo yo oloba moto asala na youtube ayeba youtube te toyebi youtube tokobeta mpe kopi wa tozongi biso na bamoura toyeba kotanga youtube aleke tu toyeba kotravaille youtube toza batechnicien makasi ya meme na kini bajordan kambale yo mona chaîne youtube mobimba ya ken piana elimwa so baoluka yango emona na susu te mais pampa pour chaîne ezonga tika kobundisa mams mpo mbongo na ye ezoganga so mpe eza esolo ozomenase bavie ya mams okosi naye kobelela nde bible elobi so omoni ndoki belela mams azala loyal envers yo tika evolue ba 25% ya mbongo bandaki kozwa osoma so bamapango na bakeche ezobulelo tongango na kimia mpo soki awa ozokontinue obundisa mams mapango na so deja omatisaki mire yebaki bana bambula kisasa ebeta makasi ekokweye ekochola loba nga te mpo biso nyonso mpe tocontribue à 100 francs na biso na kati ya SB mpo toya tofanda na kisi tomobilize lesa bakoki tootya bango pression mpo lamuka botala filme ere quelque chose ekota na SB eza mpe baparole mpe ya biso mpe tocontribue mpo totombola mpe star na biso tosoutenir ye alors tolinga motu individu moko tauta de gauche à droite aya déstabiliser mutu oyo déstabiliser mutu ekobonga te ekosimba te ekosimba ta mokie te donc omana osa bakaba yango komisa SB obanda kotya nayebi te mwana yango azali makangu no okomisa bana nayebi te bana yango banda opesa bango assurance nini obanda kosalasa bango ya koyekisasa mpo tyaka bango na filme kuna donc nde belvi akomisa bela télévision groupe simba d nde yongo okomisa SB bokeseni d bapiako mbongo ya bafilme bato nyonso bebana bango kaka na makambo ya mbongo mokusa prince lwamba kala banosa baémission pa nyonso mauvais souvenir alelaka ya mbongo ozwi libandi ya mondirba alelaka ya mbongo mondirba attention akotyaka komonaka na batitre ya baémission na bino te ngai natyaka ta ni titre ni makambo ya émission na bino keba boevite nga bolandela makambo na nga boepwani donc bino bolala na exemple tv yango enga na kipa bino nga kakila bino te namona bino nyonso poussière nga moto oyo naza ne so toki bato ofanda to pour parler eza ye moko belvi kandi ya bino te moto oyo tokofanda table tolia tomela oyo tosolola makambo ya belvi eza bino te nga nakokakile bino te nga so nga kakile nakotuta nde mama belvi pa
Yene arrose à cible nanga bino te. Pambolombola pambo bino bano wa mikie oyo. Ngana fanda. Comment il faut bana bino ba zey ba bo sokola banzoto bien te basi ba zey ba do ba yeba na beta dam bien te. Hein? Basa be misa ba rezi ba ngai ba rezi na fana kit na nga verbo. Ya kitoko bo ya musuni en soma orca. Na sa mo lo lendo. Na epona ba no répondre bana ba mbolombolo. C'est na mi yebita. Non mais ko sa commander à rapace. Yo be fort ni nga fourni ça. Ba humiliation ni pe na zwa. Pour na construire combo. Le lopo lobi pe li kambu, ba tu pe ba yoki yo pe ba sali. Mais mon moment là une chose facile. Hein? Bon moment là une chose facile. Eh, nous banga makambo te. Nzamba le baki. Jamais tu rentres fêter 5 ans en an de ko zapolo. Yo comment tu as mutu boy. Pas bonne cette étoile te. Yo ba no bénéficier no audience à mams. Tala mams a joué na bokesen kuna so sa ka casting au cheye. Ta ba film no mano so ba 100K. Donc, on doit utiliser même à tout prix. Ah, moi, c'est yo. Nous avons pas de là-haut. On peut ça un pourcentage, 25%. On doit jouer les sous. Batu nyon sur ça la chaîne au banana bango kak. Pour le corps en bon leki. Y'a Gabriel a boya a raison. Pour ma projet n'a pas sollicité sur 4 personnes, ça est bon, ma chaîne. Pour ma notre travail, on va lire à 25%. Oh, il y a Nicole, ma beaucoup, nini, ma kilo, à kilo. Quand il faut comme ça, Nicole Pepelet. Oh, zoé, oh, tungula, oh, ningi, ça est prrr. Ah, ma pepela, comme on dit, kayabu. Pose ce pela. Na vie ba viva boité wa so za mosala nzambe te ya bandimi na yo nga so za mo ndimi no me na pakati na église po na mo na église que o liaka na mabonza nyoso yo moko na ba makangu na ona mwasi no to na ba na tando ozala humilier makambo mboke banda okala avant ko mamata ba kuke bima ngana ba kala na zalo na HB mo na fo ko yeba ko take exemple TV ego exister Mundi ba yao ba resif to tuna zo bonde ya ka ale kana émission. Atakae. Omo benga à l'époque boss nanga. Ote na za musala nzambe ba longo l'émission boy. Ba longo l'émission po yo futa mon émission ana. Yo za ina jipota Yo ba luba. Ma ça ça le sur la promotion. Yanze mono lelo yo. Amoni lo album soki ngebi ma soki nini mam sa zo yemba ba ku nso ba yo ka banze mono boyo ka su banze mono to opération ale to longwa kuna banze mono wana eza te édifiante yo za o za banze mo éducatif le roi ya banane nzembo ya eza na Saint Esprit le roi ya Moïse Mbiye to le roi ya ba groupe Gaël ya ba papa Toms ata ba Rosni oyo ata mama Menis ata mama Tamar changer bongo la motema to koma ya 2025 tika o combattre ka orpheline te donc aki kande matenga tina donc tina cerveau donc yo on va diviser pour mieux régner. Hein? Donc un manipulateur. On a la facilité à manipuler bat. Nous avons assis là, les abakou qui ont
lorsque vous priez, dans vos prières, ce n'est pas au hasard que Mams vous appelle souvent ces anges adorables. Continuez de prier, continuez de veiller sur votre artiste. Continuez. Parce que Mams, ça a un combat terrible. Il y en a eu comprendre ce que Barbara. Lorsque la bénédiction sera grande, sache-le que le combat aussi sera très grand. Et voilà, là on est naturel. Au bon moment, Mams, vous avez un comité en coma. Elle va percer. Elle va percer encore. Et puis ça passe. Alors autant moi ça m'a tendu bunda na énergie. Mais fort. Nyon sans eau sale. Mais jusque donc beaucoup de quelqu'un a coué à shit. Dans le lot SBS ça les shit. Bino pour se payer. Et le bas on est aussi là ma bé quand on est là ça bon ma bé. Oko travailler dans l'œuvre d'esprit à mon tout temps, les infractions. Donc œuvre d'esprit nanga, mayele nanga mutu nanga yoko mole na ngombongo. Oko lokate. Botoni ça va na abobo moswale, abobo moswale. Osoba no nyonso o mema ba nkuna dans SBD eboke SND. Faudrait faire attention. Si la pauvre femme a au bout d'un peu na vie n'ont pas zuité. Na carrière à bâtir. En cause à bongoté. Bah voyage ce n'est rien. Attends, ya mukem o azana on kaisa kwa ba miette parce que faraza lango ebelé pour musala na yo mérité ba nigérien ko ba yeka sima mais so tel bon baza ba 20 immeubles dans chaque commune, dans chaque province. C'est normal pour ça musala na e na au gouvernement pia na o ba mo ba ko c'est l'industrie na o mo comme revenu à cacher. Il y a 5 ans, il y a droit d'entrée Zali, Tokolia, Tokomela, Seka. Batumusu Bandoki. Même ça, ça, ma coach Afrique du Sud, à Oseksabat. Oh, même, c'est la commune qu'on forçait, et c'est ma société. T'as un niveau de jalousie. Ni ne se maté. Babi, artiste, ça s'inspire dans ma cambo, ils ont le la nature. Bon, éviter. Bon, éviter. Il y a un sabino, si là, à un niveau, bah, one-man show. Azaka actrice de scène, Azaka à hôtel, à cinéma, à théâtre. Parce que théâtre, c'est ce qui se passe dans deux salles. Azaka tellement polyvalente à un niveau maillé que je ne sais pas si on a un kokanaï. Azaka pensé incomparable. Artiste à vivre dans ma cabose de la société, puis ma salle yango. Eh ben, viens ça qui ni ma job comédie pour ma job tu en plaire parce que baba n'y est pas en forcé pour la plupart beaucoup commenter bon ça soit ba famille ma boma pourquoi vous amita ma be ara la ba ma be via na bien et ça la ngani et lo la ngani et ça pour na bangi be vite so le comme ça so ça ma be on a le roi ba bouri qu'on a te boyebi que si la l'équipe mais bon ça la ba semblant bo ya ma be mais à mon minimum fa na course eh ya penza ça va hein? Moi, notre bengala boche kuna, eta biso nani. Toujours kapata sangoti. Même c'est la seule actrice à sa sortie médiatique. Toutes les pages, il y a polémique. TikTok à Kangi, ou il y a une page pour la maman batu nyon sur poster.
Elle s'est créée l'actualité. Star bon. Au lit, moi, il faut créer le mot besoin ça yo. Et ça, tu le crois, pêcha. Non, comment nous obima soko là, tu bien à qui ça séance photo. Non. Ba pêcha là, on va nous lire ma photo. T'as un dit comme avoir d'atour et yo canité. Pour bâtir ta bateau malongate. Bateau immérité. Ça va bâtir ni numéro cause comme ni meilleure actrice comédienne photographique. Ou à qu'il y a une photo par-ci par-là. Nous, on n'a pas besoin de photos liées à Bissot. Et pire encore, de bêtes personnes qui viennent pour commenter en disant théâtre, c'est l'ambate, lié à Bissot, c'est lié à l'ambate. Mais pas bololé. Télévision est à Molarane lamba. Voilà les abattus à Kalabandocha, cravate à Lipa, Bache Mabele, allez-le comment papa, yaya. Pourquoi ce bébé aux autres joueurs la ministre, il faut appeler le roi ministre, il va plus se faire bien, ma pangu, voiture paix. C'est la réalité. C'est la réalité. Ce sont même ça, on l'a tanaï, bino boyo kaka keto. Pourquoi bino famille en keto, makasi boyo, encore là tate. Ben, vu par mon ambongo. Ako bandola tapé le roi mam salat a échangé l'autre. Et ambongo na yemo yemo la patronne. Na mbenga. Mais sauf que azane na coup d'œil. Azane na mutu ko classé tabi betabo ezwa. Yango la mam sa ofia ko bino kana nyos. Colate mams bien engelo bateka komi les petites à propre papa wemba. Ton ne connais Yarkos. À sa perte à l'attend bien parce que TVR ils a l'image à bien, ou là bien et décoré. Et puis ça va tout gouiller au tala. Ma famille, voilà nous on a en Côte d'Ivoire. Bon nous on a maman Delta bama baya bandola. Combien de personnes pour Congo bando ngai koko la mission personne na mazali couturière. Abando zo ba médaille la mabaye belé na ma film maman famille wana. Et pas Delta. Donc il faut pas ça salité. Bon non ba Clémentine te. Boutique Azua. Au moins bino bossa les ba campagne na ba bossa ba campagne de déstabilisation, bossa les ba Zua, yé a mataka que c'est comme mata. Elle perce toujours. Binonde botika la bongo ba yolé la ba zozo. Jean-Paul yo faut les te voyer s'excuser. Pour eux bon mona ba chita ba bloro nonyos. Ye ba ka elo nonyos za mbonga mams. Mbonga mams côté na quartier ba ki ekoya. Et tant que Noko ya babakou je prends le devant parce que Noko ndaka na pouvoir même Noko azangi mbongo na libala nécessaire. Yo encore déstabilisé. Mams, il n'y a pas que tu seras détruit toi-même. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. De ça va coûter tout mon instant dans biso. Toye ba salini to zana so peto zana Hilton. So peto zana Showbiz. So peto zana Hôtel Fleuve Congo Hotel. So peto zana Rotana. Surtout aux appels à Salon Congo, il y a Pullman to éviter. Parce que 5 ans somme. Bisopé, Bache Bisowana. Et tant que bateau to zarana mams, ba communicateur na ye, to soutenir ya biso artiste. To soutenir pe ya biso artiste. Laura ba maman Deti Dembo en États-Unis. Asololaka tellement qu'il toque au vrai fan ya mams, vrai Abakouk. Frère tonton, au moins Tombola Star a recontribué. Alors tonton Zela na onsa le ba méga na okalaté ya. Au fond moment à 100 et 200. Abakouk a pauvre à rater. Abakouk nyonso toujours riche.
toujours riche. Oh, mon homme, ta pauvre, azate, riche na riche. Préparation, qui toque, normalement, il y a des détails, il y a des explications, étape par étape. Si on peut te billet, boyer, prix, pour réserver. Et Rosa Souk en a fait. Même si on a un trophée de l'Union sans présenter public. Tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est montant mabe, tout ce qui est vrai. Non, bateau, c'est vrai. Naye kana lo ba mwandambo. Pour na bakano na on a pour déborder. Mais maîtrise. Nous sommes peut-être ba na biso ba mbebele. Mais Zambe kaka. Ba tu bele comme chaîne on est à mamste. Eza ya yete ba koma kombo na e. Et ça m'a yango loko tsango kana komona ta bozo lobaka pa batu yanga po batu musu bazwa courage ko lobate mutu musu yo bombe na ndako no makelo beta lisoto sangisa mbongo tsa ndako na biso mbali ta mokili. Voilà, merci beaucoup à Martinez, merci à Badon Sobotal Bisso, merci à maman de Tidembo depuis les États-Unis, merci à Ronald Bouman, mon ami Master Nanga, frère Nanga, merci à Monica Makambo, bébé Seigneur, Queen S, Queen Néné là, Christelle Lina, il y a Papa Pedro, Francine Ekofo Francine, Mimi Ndoumé, Mimi, Maman Noraline, Madame Ria Pazana pour ma fouta la mena qui toko. Matin métis, un mouindo, Eza. Quand moi je prends congé, mon numéro est affiché bas de vos écrans pour vos remarques ou suggestions. D'ici là, je vous dis au revoir et bonne suite de programme. Merci à Maman Iguette Kamazi, Jules Mwanamputu. Sincère condoléances à toi. Joël Pakassa, je crois. Sincère condoléances à toi. Voilà, merci à Martinez. Mon numéro est affiché dans vos écrans pour les remarques et suggestions. Ou à comprendre, la nana privée, on peut se mettre des détails. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise et Silou na madame la Sédoise basalé bino mo bangé na restaurant basalé ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio nazala besoin d'alia ngando nazala besoin d'alia pondu nazala besoin d'alia madesu nazala besoin d'alia nyamazamba ozala besoin d'alia mosaka ozala besoin d'alia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yo muto ngobunga
limité 7e rue résidentielle au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona la Sédoise et Zawana. Planios aux a besoin au Kolia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant la Sédoise. Bozo mona nga mo nde nazolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comica, on a limité 7e rue résidentielle. Au Tunika Avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant la Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance à Gogo. Au Lié Bio. Au Melipe Bio. Au Silicipe Bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lieu au paiement, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Sédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda penda na vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça, la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse, na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, et Zawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, et Zawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo moukié. Bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukié partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise. Maintenant, je vais illustrer là. Bon, on a Ronnie Events, et Zawana partout. Partout aux Abazans, il y a un immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, il y a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde sur place pour que vous ayez la surprise. Na maman, na bino, na papa, na bino, na collègue, na ami, na connaissance, na yo, na leki, na yo, na mwasi, na yo, na mobali, na yo. Ok, soit au Bengi Baroka, na plus 243. 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au Benga Bango, au Kuta Ronnie Events, et Zawana pour la million sur pour nous, au Kénéka sur place, dans l'adresse de Bango, basé dans l'immeuble 130, dans 5e niveau, dans l'avenue Kwango, juste derrière Ina. Ce qu'on a Ina, au Tunika avenue Kwango, numéro 130, au Mona Bangoana, et puis bah, dans Njili. Na avenue Lusenge, quartier 8, quartier 8 Nanchili, na avenue Lusenge, référence des arbres à Lima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243, 80, 86, 32, 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, pas la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes na Bango. awa nzamina nayebi tisiko shuba kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka alobi na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso nde Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimbo. Napesi wawa. Zaya, 10 minutes. Opiso tumu na pata sasa kefo. Biso ba biso mbongo na nzela. Kama mbara yo tumelenga mbongo ya mwasi. Yena mandeto lelo kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne
kazinjo Makemba soko che bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei oza na poto oza na besoin so baperruke ya kitoko na Belgique na Paris partout ozali Vanessa Airwig totya numéro ne wana na se nde nango loba bonde de olekisa baperruke wana bomona basorte nyonso baperruke ya kitoko bakupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable okosomba perruke na yo okotya okobima chic okobima ngebungebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et Mafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yamaboko ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose, les allées. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup. À bientôt.